Mosolo News. Sango ya solo. Vérité en boca. RDC. Éclairer, informer, avancer, financer, commerce, développement. RDC, Zaliko Tambola na espoir. Mbote balandi ya Mosolo News totombe bino boye ibolamu na magazine na bino ya mokolo ya lelo. Sous impulsion ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ministre ya finance, mwana mboka Doudou Fwamba Likunde Libotay a cotisé RDC sur les marchés financiers internationaux avec 1,25 milliard de dollars américains mobilisés. Nanou Ezalate. Reportage. Inchasa sango malamu puna bana mboka yango yodi RDC mboka na biso na impulsion tete mokonzi ekolo les garants de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bobenga le béton national pena lobbying ya ministre ya finance mwana mboka Doudou Fwamba Likunde Libotay le paquet bobo benga ye bakisele nzuko ma famille République démocratique du Congo. Écoute avec un pacte d'idéologie na marché financier internationaux. Koko di koko d'entrée historique ya RDC na masolo oyo po ezala nanu te. Déjà na pointe et rebond eye avec 1,25 million de dollars mobilisés. Tombongo oyo basangiseli RDC. Maman na coup de génie réussi et pas un ministre de finance Doudou Fwamba Likunde Libotay. Nzela pona mi bangi na investissement fongwami ba Congolais ba sololi. Ezali kanisimo kwa ya malamu. Surtout ça yango benza biso bana mboka pe musu misala ekoya pe na sima yango bon na sepela ngo makasi parce que eza mbala liboso to keloko bongo sa mana biso ba jeune donc eza malamu to senga kateno lokola bazumokano wana ekende liboso pona biso ba jeune. En tout cas na accueillir favorablement parce que oh ba plainte aux jeunesse congolaise en particulier qui nous ngele la chômage. So d'investisseurs bazoya pour na musala vraiment ezelo komo ya bien pour na ba jeune et ko épargner biso pe ba kulu na o tozomo na mikolo en tout cas courage ga eketi na suka bana mboka basepeli pomboka lelo ekoti na masolo ya minene ya mokili désormais finance ya ba grand projet et ko salema kitoko po batongaka mboka na maloba pamba te di lelo boyika na masolo ya finance bobenga ye mojalisi Doudou Fwamba Likunde Libotay ministre ya finance a réussi oyo ba leka avant ye basala te ya boye nani ya boya soki motema mabete mojalisi tata mokonzi ekolo ayebaki penza kovandisa yo na esika wana entre na marché financier internationaux efongoli nde nzela na aérobot kasi otuni nga aérobot yango lisusu nini totunaki bana mboka botala lokola oyo kuna ndenga tata banaki oyebi aérobot Aérobot ezali nyongo oyo l'État azwi na marché financier internationaux epai ya bato baza na misolo lokola ba banque ba société d'assurance ba bailleur de fonds makasi pe bongo na bongo boye bango basanganaka basangisi misolo bapesi soit na gouvernement soit na ba entreprise bokofuta to mpe bokozongisa yango nsima avec intérêt mbongo yango esengeli koyeba ke ezalaka mpona réalisation ba projet minene mpe kuba oyo mboka na biso eza nango kasi yoka bokosama te boyeba ke baete minene ya monde bango mpe bazwaka mbongo wana po bapesaka yango n'importe quel pays te kaka na baeta oyo eza sérieux sikoyo République démocratique du Congo nde bandimi eboye elingi koloba ke sérieux vandi ya kosakana te tembesili ministre ya finance avandisi mama na sérieux na masolo ya mbongo na RDC ya boye mpe boboya. En tout cas coup de chapeau na ministre Doudou Fwamba. En tout cas mes félicitations aux jeunes, aux pensées pe na ba jeunes o baza mingi ba bénéficiaire eloko wana sali eza jeunesse bakenzambe asunga ministre ya finance abakisa lisusu boyebi oyo ezalaki likolo ya boyebi wana apambola ekasali Fwamba wana akende liboso ide abandisa esila esuka na nzela te continue merci na ministre ya finance po na ndenge aokumba mboka na ndenge biso toligneli esilie batongaka mboka na maloba pamba tedi tala lelo yo le paquet bwa sukisi tembe
et robot et Koti, Doudou Fambaliko de Libotaï, la maîtrise de finance dans le sang. Et yo kanyo! Ministre de la Finance Doudou Famba Likunde Libotaï a Zalaki mardi 7 avril 2026 eleki na Assemblée nationale pour défendre deux projets de loi portant ratification à l'accord yako defambongo pour na kotombola secteur agricole. Boye bake plénière Ndima Kiyango. Je me présente devant votre auguste assemblée pour solliciter votre approbation sur des projets de loi autorisant la ratification d'accords de prêt stratégiques. Assemblée nationale est déclarée irrecevable dans la plénière de mardi 7 avril. Des projets de loi portant ratification topé signature ya bako ya kodefa misolo oyo ezalaki conclu na Banque arabe pour le développement économique badé na mokuse. Yango ezalaki défendu kitoko avec un pacte idéologie et pas un ministre de la finance mwana mboka Doudou Fambaliko de Libotaï. Bo benga le pakebo bo eba ke ba texte oyo ezoko marqué étape moko très décisive na boko kisamito pe matérialisation ya vision sociale ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boy après débat makasi plénière a décidé kotinda ba projet mi balé wana na commission mixte pour l'examen ya mozindo avant Ndima Malibela. Ba kon oyo bo simba ke ezana monté à 150 millions de dollars américains mokoka oyo kozala mobiliser to eko ute pa ba partenaire ya ndenge na ndenge ndakisa Fonds international de développement agricole FIDA na mokuse Fonds de l'OPEP pour le développement international, gouvernement de la République démocratique du Congo, Pays Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badé na Mokuse. Yangweza ko visible ko bongo la makasi, économie nationale à travers la pilier mi balé, programme d'appui au développement rural inclusif et résiliente badrir na Mokuse na compte na ye 70 millions de dollars mokoka financement, programme OSATA kaka mingi penza na pauvreté pe enclavement na ba province ya Maniema, Lomami, Kasai central pe Kasai oriental. Eza ko prévoir mingi penza ko bongisa 980 km ya banzela na ba piste rurale ndakisa ya axe stratégique ya Kindu Kasongo pe botongami ya ba infrastructure sociale de base pour na 1,2 million et ba congolais 16 millions de dollars ya misolo wana bosimba ke et kozala pour na projet d'implantation ya ba incubateur ya PME agricole. Projet pilote Oyo eza ko viser création d'emploi na nzela entrepreneuriat. Kutu 8 incubateurs modernes mokoka et kozala déjà implanté na ba province ebele lokola Tanganyika, Nord Kivu, Congo central pe bongo na bongo. Nyonso pour na ko accompagner ba jeunes pe ba maman na ko bongo la tope ko la transformation locale ya ba produits agricoles tope oyo ko utaka na bilanga lokola manyoko, masangu, café pe cacao. Boye na kotolisa nyonso oyo liboso balobeli ya peuple to ba élus nationaux ministre ya finance Doudou Fambaliko de Libotaï mojalisi ataki penza mokoloto pour na koyebisa bango que misolo oyo eza kaka te na esengo ya kodefa yango kasi eza investissement mobimba oyo esengeli pour la justice sociale pe cohésion nationale yango eza réponse directe ya kokata bizaleli ya kodépendre ntango nyonso na bilei ya libanda pe kopesa nzela na croissance ya ba territoire na biso bosimba pe boyeba ke gouvernement eza kozela penza na bokasi nyonso ndenge commission mixte ekosukisa makambo mpona kopesa nzela ke misolo wana epesama na lombango penza po ekozala motuya mpona bapopulation oyo bazala bamboka pe botombwami ya baye oyo basalaka bilanga to mpe balonaka. Toti kalamwa muke na Assemblée nationale pour na koyebisa bino que honorable Meshak Mande Fumwela ye asalaki proposition ya réforme électorale à travers projet de loi Oyo a présenté ki liboso ya ba élu du peuple na plénière ya mardi 7 avril 2026 eleki. Reportage. Déposer deux propositions de loi. La première concerne la modification de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. La commission Masolo est-elle
réforme électorale na République démocratique du Congo ndezalaki mobange na projet ya proposition de loi oyo l'incontournable honorable Meshak Mandef Mwela bakisele l'incarnation de l'intelligence a proposaki lors ya assemblée plénière oyo esalemaki mardi 7 avril na chambre basse ya parlement. L'incarnation de l'intelligence vobengaye honorable Meshak Mandef Mwela a déposé deux propositions de loi ya mokwake pona kobongola na bozindo penza cadre électoral Thomas Solo boponami awa na ba République démocratique du Congo. Makanisi yango eza mingi penza pona kokubisa transparence kobongola ndenge kokumbela masolo ya maponami to pe élection pe kobongisa malamu penza processus électoral ndenge longo bani. Première proposition o esalemaki yango etali mingi penza loi électorale ezalaki bongo proposition de loi oyo ezo modifié pe ko compléter loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation de l'élection présidentielle, législative, provinciale, urbaine, municipale pe locale. Ndenge eza modifié bongo lelo. Proposition ya mibale yango etali mingi penza commission électorale indépendante senina mokuse awa etali bongo proposition de loi oyo ezo bongo la peso complété loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 oyo etali organisation pe fonctionnement SNI nde eza modifié pe complété na loi organique numéro 13/012 ya le 19 avril 2013 pe loi organique numéro 21/012 ya le 3 juillet 2021 na makambo etali encadrement ya ba candidature pe kosangisa yango na nzela ba proposition oyo honorable Meshak Mandefu akotisi makambo ebele ya sika neti ouverture encadrée ya ba candidature pona moto nyonso oya koki pe asengeli kasi reforme ya monene yango eteli mingi penza bopekisi ya kopesa toko sangisa ba candidature na ba poste électoral ebele na même cycle électoral veut dire okomona moto ye moko kasi a postulé lokola président de la République ye moko candidat député national ye moko député provincial ye moko candidat sénateur pe bongo na bongo kobanda lelo candidat moko te na élection akoki bongo kobriguer fonction moko mosusu au même moment kasi boye selon honorable Meshak ekosala ke batu bazala ndenge moko pe kosukisa concentration ya ba ambition politique ya batu ebele proposition yango esengeli lisusu kokubisa ba critère pour la présidentielle, lokola côté accent na processus ya sélection et ba candidat na élection à président de la République. Il faut qu'on les gisango na ba critères ya compétence, expérience pe capacité à gestion. Examen dossier salema malamu ko évaluer to pe koyoka nanu moto yo aza ko postuler na poste wana. Yango ko sala que moto yazo kanisa ko koma président de la République azala moto aza ko répondre na ba critères ya gouvernance moderne ou evandi d'expérience pe mérite na ou etali seuil ya représentativité et sengeli kolongola seuil ya recevabilité ya 60% ezala remplacer na seuil ya 3% pour ne quoi encourager formation ya ensemble politique ya minene ko kembisa représentativité ba parti na ou etali ba nouvelle règle. Pour na témoin pe observateur, il faut pe bazala inscrit na circonscription ou etali bango. Ba observateur pe ba bimela kaka wana pour na kosala transparence ezala. Boye ba ke ba proposition bibale oyo e koleka na examen ya plénière pe débat na Assemblée nationale yambo endimama soki endimami ndemba la moko kokende na Sénat pour na seconde lecture. Na masolo mususu boyeba que commission ECOFIN ya Assemblée nationale basalaki examen ya deux projets de loi oyo ministre ya finance Doudou Fambali Koundé Libotai a déposaki. Dans le secteur du jeu d'argent, un secteur qui connaît une influence importante. Projet de loi relatif oyo etali ba jeu misolo to pe ba jeu d'hasard pe projet de loi oyo etali organisation ya marché financier na République démocratique du Congo nde ezalaki deux projets de loi oyo ministre ya finance mwana mboka Doudou Fambali Koundé Libotai bobenga ye le pakebo a proposaka déjà yango na assemblée plénière pe yango endimamaka to pe zalaka bongo déclaré recevable boye commission économique financière et contrôle budgétaire na mokuse ECOFIN PCB ya assemblée nationale oyo ekumamaka avec impact pe idéologie et pas ya président nango mwana mboka honorable Guy Mafuta Kabongo le technocrate Mopene Wadando bakobaki mercredi 1er avril 2026
travaux pour na koyoka ministre ya finance autour ya projet wana mibale ya liboso na o etali secteur ya jeu d'argent batalisaki que makambo mibale ya minene na o etali enjeux économiques pe sociaux domaine oyo lelo ekomi populaire veut dire panzani penza makasi yango ekomi penza pe libaku malamu ya kokotisa misolo na mboka kasi ata kobongo yango eza na bariske makasi ya kozwa na pamba te ya liboso komipesa makasi to pe addiction na baje yango kotindika bana mike na bapratique oyo epekisami blanchiment d'argent pe financement ya terrorisme boye liboso ya badefi oyo gouvernement na ngambu na ye azoka na bongo kotia cadre moko legal to mibeko oyo kokumbela misala oyo ya makasi pe oyo eza sécurisé. Objectif ya nyonso eza ya kosala ke autorisation ya kosala mosala na secteur oyo eza na penza exception oyo elenda makasi bakisa likolo nango ba mesure de contrôle ekuba esalema na molongo pe kobatela mato pe protection ya bato bakovanda kosalela yango to pe ba usager na ngambo mosusu na o etali projet de loi portant organisation ya marché financier yango eza mikovise ya kokomble vide juridique tope esika mobeko eza te po mboka monene lokola République démocratique du Congo na baambition nango économique kozanga cadre ya malonga oyo eza kostructure marché boursier yango eza lokola kotia fra tope kopekisa misolo etambola pe kopekisa misala bainvestissement boyebake na nzela ya réforme oyo baautorité bazolinga kokubisa lisusu financement ya économie nationale na botiemi ya autorité moko ya régulation oyo kobanda kosupervise pe koencadre baaktivité ya marché financier boyeba lisusu ke na masolo oyo bamembre ebele ya commission ECOFIN bazalaki wana elongo na badepute mosusu pe oyo bazalaki interese na masolo oyo bango batalisaki mpe makanisi na bango pe basalaki baproposition ebele kasi bango nyonso bondimela ngai ke basepelaki makasi na ministre ya finance mwana mboka Dudu Fwamba Likunde Libotai bobenga ye mojalisi mpo na clarté baréponse azalaki kopesa baprécision détail oyo ezalaki kotika bayeli du peuple ya commission ECOFIN cadavere boyebake batravaux oyo ekokontinue na examen ya article par article ya batexte oyo nyonso mibale mpo na bakoka kokotisa soki esengeli baamendement. Na Mosolo News Plus boyeba que Joël Bendelo oyo babengaka ye Lipusha président ya fondation Bendelo Nzumba Florence a clôturaki mois de la femme elongo na ba maman oyo bautaki bipai na bipai événement yango esalamaki mikolo eleki na complexe scolaire Saint-Vincent de Paul ezalaki na commune ya Kalamu. Oui, bobenga ye moto na kati ya bato. Le fils de la promesse, Joël Bendelo Lipusha, la faute de la jeunesse, a respecté qui rendez-vous oyo fixé na ba maman mokola dimanche 29 mars pour la clôture ya mois de la femme. Ye moko asalaki mo bangé na descente musclée awa na école Saint-Vincent de Paul tombé sans résistance nyata moninga senga pardon po esika kotia lokolo kutu ezalaki te plein na craquer na ndenge ya nyama et bongo tangu ye moko Lipusha bakisile la force de la jeunesse le jeune lion kotaki engaye neti kaka succès David tango abobolaki Goliath zwa lokoyo. Ba maman bamonaki kutu atambula te barepondaki ngombi na rendez-vous ya mwana na bango ndenge nanu basala epai ya moto moko te ye moko pe Lipusha ono ya fondation oyo akumbelaka Bendelo Nzumba Florence pe na respect ba maman arepondaki présent cérémonie interbandaka te bandi Madame Karine Bembe Binda nde akumbelaki programme tango apesaki ye moko Joël Bendelo bobenga Lipusha maloba aremerciaki nanu ba maman oyo babravaki mbula asengaki na bango bazala basi ya molende batala kaka maputa te kasi bazala basi oyo baza koreflechir nsima nango bondimela ngai ke amemaki etuluka bamaputa ya qualité plus de 6000 points oyo akabolelaki bamama abengaki ye moko plus de 5 mamas âgées de plus de 70 ans révolus oyo aremetaki en main propre.
femme comme ça. Tellement azalaka motema malamu, likolo nango bakisa loboko pete, li pousse à papa solution sur place à résoudre ba doléance. Oyo ba maman misusu ba posaki ye. Bazwaki di tikotak, solution directe ya papa solution, la force de la jeunesse, le jeune lion. Boyo kanenge ba maman, ba lelisaki lokole elela. Nazuli puta langa na sepeli. Den nazuli puta ona olata ona esengo. Nzamba batela ye abakisa o ezangi katita ye kwake liboso. Biso pe to sepela ye ba sepela. Mwana biso mobala bia sepelisa biso. Okaka hami ko apia biso mo elamba mo eloko ngo to ye poto sepelisa aza mo ala biso. To sepeli makasi nzamba bakisele su ya mingi. To sepeli pa to sepeli. Nzambe penza bakisela ekende liboso. Lokola bandi bo akende ka libosa tika ta continuer kaka. Ye moko pe les jeunes lions, l'étoile montante, les fils du Pakebo li Pusha, Joël Bendelo a solo na kiboyi. Nani azamo kotamboka? Nani azamo kotamboka? Chef Fati Bekaza mo kotamboka pe kwa maboko. Merci. Ici chef na mari ministre de finance na Kokonzi. Il va aider na bonne activité Francis Manda maman. Absinda bikende ozali pamboli na ngai. Donc na kondi mangolo kwa mokisu na mbulu ozali pamboli na ye. Kokonzi na kombo nani Dudu Fambali Kundendi Botai. Tosunga mokonzi mboka na Losambo. Tosunga ministre ya finance na Losambo. Mboka ekende liboso. Pour makambo nyonso esambo na Congo. Ezali lié na Mosulu. Boyende ezalaka lipusa bosa na kabarasine na ete lokola ye moko atanga awa na Saint-Vincent de Paul baenseignant institution OEP barépondaki preso bazalaki wana bakisa bakamarade ya parti na ye UDPS parti présidentiel. Ah oui, toujours la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na volet nango ya social nde Joël Bendelo asalaki action oyo sous l'impulsion ya mentor na ye ministre ya finance Doudou Fambali Kundendi Botai Mojalisi moka koswa na yo les jeunes lions li Pusha koba seboye kende se liboso ba mama pe mokili esi bandimi yo batomboli yo na mapeka na bango. Toujours na page na biso ya Mosolo News Plus tobeta tour na Côte d'Ivoire précisément na ville ya Cocody pour na koyebisa bino que repas moko na kombo ya Garba eza kosala succès makasi na bamalewa eza kokotisa pe misolo ebele na ndenge ya bajete. Moi je dépend de 400. Dépend de 400. Soki okutani na ivoirien to ivoirienne ayebisio ka ebi repas to biloko babengi Garba te c'est que wana vandaka na Côte d'Ivoire te aza pe ivoirien te. Garba eza bilei o ba ivoirien balela na ndenge kosakana te eza poisson bakalinga batie mwa bichebechebe pembeni banyangoleli yango matungulu na baepice misusu seben deux fois te awa mbonda nde elelaka eliamaka akompanye na semu de manioc oyo bango moko babengaka acheke. Lelo bilei oyo ekomi véritable source financière pona bamalewa na bango awa toza spécialement na université de Cocody tobeta nano mwa tour na kati bondi melangai ke awa baétudiant basalisaka Garba je kutu te baliaka yango sans modération basi na mibali bayebanaka te ezalaka nde compétition kita otie totie botala neti awa baétudiant batoki likolo ya Garba awa yaya oyo momeli makwiti jete alia atala te botala abwaki fufu likolo ayambi adiubuli yango na supu ya Garba abwaki na monoko kiu awa soki bosali jena ya oyo bondi melangaki bokotonda te ya boya ta zongi ndaku akolela lisusu te po Garba ezalaka betu na kosakana te kutu soki oza étudiant oye koluka ngo retard yebaki okozonga na yo iyolela po eumelaka te pétrole ekosa. Le Garba c'est doux. Non seulement c'est doux, et puis le poisson aussi contient des protéines qui est bon pour le corps, qui est bon pour l'homme.
Voilà, et à l'international, quand je parle du GABA, vous savez que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça venait chez nous, c'est notre identité. Mais tu dis comment kosalela yango penza système ya mucheche mulie veut dire moi ntsani bosangisi mbongo bolie otieto kolia te. Si moi j'ai pas l'argent, que mon ami a l'argent, il peut me faire manger à travers le garba. Si demain je suis en pleine forme, je peux aussi donner le plat de garba. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant si on le veut, on peut se cotiser entre nous. Na Abidjan ba commerçant nyoso ya malewa oyo basalaka garba bakotisaka mbongo na ndenge kosakana te po eumelaka kutu te. Ebongo na tunie façon basi bazotoka boye liboso ya biloko mabe te. Komba akaje liboso ya biloko na mibali. Pardon, parité awa. Bondi melanga penda ke zwaka sens. Moi c'est na mobali égalité, liquide. On avait dans le garba qui envoie l'homme directement au paradis. Totika page ya Mosolo News Plus pour na koyebisa bino que comité de suivi des payes bango ba confirmer clôture ya ba opération des payes ya mois de février 2026 pe ba annoncer à la fois lancement ya ba opération pour na mois de mars. Reportage. Il était question de faire très rapidement l'évaluation de la paye du mois de février. Ndenge kaka ba agent de l'État peut fonctionner de l'État ba koma kotele na ba jumelle ko futama na bango intan sango malamu ekoya pona bango di ndenge comité de suivi de la paye des agents et des fonctionnaires de l'État CSP na mokuse ba annoncer ki yango na monoko ya président na bango mwana mboka Yannick Disasi que sur instruction ba autorité après plénière na bango basala ki mokola le 31 mars 2026 eleki opération ya paye ya mois de février 2026 ba confirmer que comme na suka pe kutu ndenge tozolo baboye déjà bandeli ya processus ya paiement ya salaire ya mois de mars 2026 yango pe bandi boye ye moko président structure oyo Yannick Disasi alobaki que comité oyo ya kumbelaka eza ko rassurer penza que processus ya paiement ya ba fonctionnaire eza nango kokoba kitoko etikali ata soko mokete kokatana ndenge bato mosusu na lokuta na bango balobaki yango mikoleleki boye na mobeko ya ba autorité ndenge tozolo baboye misolo ya mois de mars 2026 esi bandi déjà kotindama et pas ba opérateur de paye topé na ba banque yango kokoba bongo malebe topé progressivement selon ndenge ordre ezalaka kaka bomo mesano ndenge boyebi kobana na ba mapinga ba FRDC na la police sima ekoleka na ba seigneur pona kokende kosukisa epe ba administratif pe ba agent misusu ya l'État basengaki bongo na ba banque pe na ba opérateur nyonso ya paye basala penza na lombango pona ko exécuter ba opération ya paye to pe bofutami ya ba agent na ba fonctionnaire de l'État basengaki misolo ezala disponible na ba guichet pe na ba distributeur nyonso kitoko ekoma te agent ye atikali yolela ombongo esili nzoka tango mosusu papa atikaki eloko te na ndako wana en tout cas comité de suivi de la paye des agents babeteli yango loboko na mesa CSP bakani pe mikolo ezali koya ko prévoit ba solution numérique na ba zone oyo basalelaka ba réseau bancaire pour ba agent bazala na retard ya paiement te babeta makolo te na banzela milai pona kokende kofuta matope ba attente milai boye comité bakani kotosa etinde gouvernement ekolo ponyo se salema na tangu pe na polele. Mosolo News ya moko na lelo ekomi na suka. Merci na bino nyonso o bolanda kibiso awa na kati ya République démocratique du Congo pe na mikili ya poto kimia ezala na mabota na bino ndeto kutani na mikolo ezali koya. Mosolo News sango ya solo vérité ya mboka RDC. Commerce, développement, RDC, Zali Kotambola na espoir.